Les amis, j'espère que vous allez bien. Yaya, au moins Namboka o, ba ingrate baza. Ça dit ba toi mi tema ma bébé existe. Faut même pas douter. Ça dit yo moko oya, o beteleb soli solo ki nabima prison, lobi nango premier dama benganga, apesanga mbongo, na lelele ba bizu nanga yibi ba sali bo apesanga mbongo lobi kene na poto ke kufana na bana pema muke aproko ya uzunga. Okoma na poto yo mo kenda luka Sandra po bo bimisa ba ojo bo bakisa niveau chantage po bo liambongo. Mère pas comprenant bi ata $1 et bimate et pesa yo kizungu trouble. Lelo oyo koma ke fati mutakangi sanga pourtant ngana yo to yebi ke biloba loboloba ka propre jakinda ndé mémoire na prison. Et ba congolais tema baza batumo ba réfléchir na bango mulayi te pe makasi te bandimaka yo. Bazala ki awa bazolo ba non. Il faut bakanga yo soko kimi seke ba kimi chose à pouvoir na bango obosani. Moi, j'étais la seule, je dis bien, la seule à te défendre. Oyebinde ba finganga na réseaux sociaux. Ça dit banda TikTok et banda mbala liboso na kanga ba commentaire na bloqué parce que ma finga ne le cas. Je t'ai défendu et oyebi. Le comme Félix Mutakangai. Ok, kosa la liposition pour na taille au kati libumu ba bongisi mutolo ba kati bo pour na taille au longola ba graisse en autres communes ba opération ba salinga po koto ba torture kinga la Kinshasa ba sala kinga boy. On peut être ingrate comme ça. On peut être ingrate à ce point. Oh bozo sakanana et pour maman Denise. Ce que penez là qui l'autre est là. Na mwasi na yo livre zaki pena jikaka yaya ibino bolinga bokoka bolinga koka kosala ba chantage c'est-à-dire na monate na mokili ya na monate tozana ba ivoirien tozana ba camerounais tozana ba angolais c'est-à-dire ozo eleka na mboka o yaya na monate pour sakana na po boyebi ki motema malamu boyebi ka kosima makila mutu na maboko te ya boyebi ba première dame ba mboka msoko mekate po atozana Australie ba koleka yo. Ne ba poto kuna to yoka kati. Tout la bakente banquette impossible to la crime district to ka ke bako mamutuka ata pona cigarette. To bi ke na poto bako hôtel vie. Ne serait-ce qu'à pona poudre. To ebit. Mutu ana nkema pena boya luka pena 10 € ka asoma obi se ke zo mbeli kendo ba salipe. Bino bo continuer, vous allez payer. T'as la bato ba chantage ko ba kenda musikate. Et puis tu sais moi, j'ai juste mal, j'ai pitié. Parce que place ma belle comme là royer baté. C'est toi tu t'attaques à tout le monde. Place ma belle comme là ya nanga oye baté bato bazo betelo maboko na ba lingi ote koleka ba biso ba oyo oyebi. Ozana na prison na peut-être ba benga atate. Ozana na prison atabi tabe moko batindela o peut-être pas. Mais ce sont eux là qui sont na ba live non bazo betelo maboko lelo bangonde ba senga ki mutu na yo hier. Souviens-toi. Bangonde basenga mutu na yo hier. Le loko maka, Boni, Gilondo, Abi mana, Boni, John Chibang, Boni, Paul Chilumbu, Boni Bem, Bem abi ma, ya, ma beko la yo, okoye bate. Okoye bato za maman, tu exposes la vie de tes enfants. Moi, franchement, ça me fait mal. Mais toza kakawa, toza na mokili nzambe, vous allez payer. Eza yo sambate, eza yo kepaka temete, vous allez payer.